koyinda mambu masobele bana kisasa mambu melunga masolo ya sika kin l'artiste tala nani aboya kin l'artiste yo boya moyo nani okotuna ngulu tala potokuna mbongwa kala mukomboso mbongwa zayi balia makalisusu te mais kin l'artiste franc-congolais oyo nde kisasa kin l'artiste kisasa babukanaka te kisasa soko lali. My Rolls Royce triple. Depuis Kinshasa, la capitale, ngamoko nazalaka na sengo ya ko présenter les bino yango ya koyeba pe que bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda magazine oyo bolingaka mingi kin l'artiste en mode 4G kasi boyeba que ouverture ya procès ya Moïse Katumbi na likambo oyo etali ba mercenaires ezalaki bongo lelo na Cour suprême de justice na commune ya Gombe kasi procès yango ezali bongo reporté na mois ya octobre 2018 boyeba que ba militant ya plateforme ensemble bayaki bongo ebele ba détail élément oyo bokozwa yango na édition oyo ezali koya mbote lisusu Congo Kinshasa Congo Brazzaville bipai wapi bozalaka scotché cimenté pona kolanda kasi ya mokolo ya lelo yango esi ebandi tika to fongola yango pona koyebisa bino que lors ya université populaire na ye Adolphe Muzitu abimisi ba plan ya majorité présidentielle. Jules Tumba azaki wana pona commentaire. Mokolo ya lobi lors ya deuxième journée ya symposium ya université populaire na ye Adolphe Muzito premier ministre honoraire asalaki point sur 3 plans ya majorité présidentielle pona ko pérenniser pouvoir oyo bazali ko posséder. Plan A ezali ya koluka ko organiser ba élection d'une manière frauduleuse na fichier électoral oyo ezali ko contenir près de 20 millions ya baka douteux. Plan B, ezali ya ko pousser opposition congolaise na boycott ya ba élection. P, plan C, ezali ya ko luka ko garder ba institution en place ti na remplacement ya ba nouvelle institution oyo kozala élu. Selon ye premier ministre honoraire. Nayango, Adolphe Muzito asengi révision ya ba accord ya Saint-Sylvestre oyo d'après ye eko contre ba plan ya majorité présidentielle. P asengi na senko oyo azali médiateur ya dialogue ya cité de l'OIA a continué ko jouer rôle na ye ya bons office na oyo etali respect ya bakor ya Saint-Sylvestre. Moto ezali toujours ko continuer ko pela sur la scène politique congolaise. Boebela na venu yolo côté ya morgue ya Bondeko solo moko ezobima côté wana moyen te population azotuna ezouta wapi. Fretas Mbamaku azalaki wana pona reportage. Tozalinde awa na avenue Yolo, plus précisément na commune ya Limete, non loin ya hôpital ya Bondeko. Kasi mikolo oyo constat oyo magazine na bino esali, soki oleki na nzela oyo okoyoka solo moko ya kosakana te ezali ko indisposer population terrible. Bota neti ba motar oyo moyen kutu ba supporter ezate bakangi bazolo. Kasi solo yango ezali koyebana te soki ezali kouta na morgue tope ezali kouta na bakaniveau population azangaki maloba te na micro ya magazine Kini l'artiste solo na kati ya moka na ebite ebe mango fale ba linza ba ngate ofele ba limite donc biso ato full va être tape ba mota donc solo to ko kate eza moka kuna na limite moka ya Bondeko oya ba Bondeko akumisa biso eza ya batambongo ya batabate bele mesko ya ngotala les autres sufuta misune komi donc solo to ko kate o eza limité donc quartier résidentiel la ville tropique mais la Bondeko wana eza hôpital munene vraiment mais tala bazotika solo bato baza pena mystique donc baza
ça étouffé, odeur les eurobondes. Comment moyen conflit vraiment? Il faut vraiment que tu aies vu les camo au final, Makambo, ils ont Kalamuka Olo. Solonini, on est contre tout ça, Solonini, on est à place Olo. Bakonzi ya municipalité alimete et Sengal Nabino, Boboa Kadanu Kudai côté Oyo, Pambate solo Oyo, ezali ko indisposé population na ninga kosakanate, Oyo et kozanga pe comme la population maladité. Boluka ko trouver solution, soki ezali bakanivo, boluka moyen ya kokire yango, soki pe ezali ndenge bato mususu bazali koloba ki ezali ko uta na morgue, il faut ko trouver yango solution po boye ezali ko sala kitoko ata mukete. Boebela. Obetaki développerie na cyber café Eric papa maman kende kotala résultat balobi prise en charge ezali bongo assuré. Pierrot Ebende azalaki wana pona commentaire. Zambe, Coco, Yaya, Pemo Konzina Kinshasa, na Afrique centrale Mobimba, na Masolo, ya développerie, Yayo! Les sauveurs du Congo, les bâtons de Moïse, le coach Eric Mwamba, papa, maman, au Betaki développerie 2019, na Basibar Café Nyonso Eric, ya ville province de Kinshasa, yeba ya moke, déjà par résultat, yeba naki kobima depuis le 15 mai 2018, Oyo, Peba gagnant, Awana Cyber Café Eric, Bazali Ebele, ya Koloba Kout Azalité, pour Cyber Café Eric, Azali toujours qu'on continue, qu'on battre record, na 1000 francs congolais à Bomba, Yakana accusé de réception na yo, pour na côté la résultat, ya développerie 2019, Oyo, au monde États-Unis d'Amérique, na facilité, Okanisi Esteli, papa, maman, ata soki obetaki développerie wapi, soki o gagné, que ozali ata na difote, yaka na cyber café Eric, bakosale na yo prise en charge mobimba, kopanda ebandeli, keno na suka, oyo etikala kosalema nulle part ailleurs. Cyber café Eric n'est au loba bisu tozawana na service ya peuple congolais. Donc, au Bongo, c'est une réalité. Na cyber café Eric va tout gagner. Prise en charge de la route à Olobate. Alors, n'est tout au en direct, parce qu'il y a la moitié de 3 personnes baganga. Mais c'est comme aujourd'hui, on va ça doubler là. C'est-à-dire 6 personnes. Le bateau qui était tout en direct, il y a États-Unis. Yaka na Cyber Café Eric, na 11e rue du métier industriel, soki oleki INPP, na commune ya Kalamu, okokuta bango sur avenue Victoire, numéro A20, non loin ya maison communale ya Kalamu, pe na commune ya Matete, kaka na terrain ya école Chobo, poza mobimba. Erosale loko. Yebela. Na passerelle, o ezomi bongo na 7e rue Limete, boyeba que salité pe fulu et tondiwana, Fretas Mamakou le guerrier, azalaki wana pour un reportage. Tozali awa na commune ya Limete, plus précisément na 7e rue. Passerelle oyo bozali komona ezali moko ya ba passerelle oyo basala awa na commune ya Limete, kasibino mo botala lolenge nini passerelle ango ekomi salité na ndenge ya kosakana te na se surtout na mupanzi ya ba passerelle fulu babido ya plastique mai solo bato ebele bakoma nako ya kosuba kaka pembeni ya passerelle oyo ebongo bandako oyo basala mupanzi ya ba passerelle wana kokamwa ezalaka po batia ba policier bakengela passerelle oyo kasi ekoma na yango ya batu ya maboma baminda kutu oyo batia likolo ya ba passerelle wana baminda wana nyonso batu bayiba yango bakonzi tellement suivi ya malonga ezalaka te na ba escalier oyo edaka batu po ba matarikola passerelle ba escalier wana nyonso ekomi nango na kobukana na ndenge ya kosakana te population balobaki boye po ekoma bote ndeni leta sala eloko ya bien abimisi mbongo mais suivi eza te entretien eza te ekoma bote ndeni daya kutu bagrade awa tala bagom ndenge longwe esala 3 ans ekoma ndenge ni donc eza kuna mawa ata wana osu bazosala oyo ata basali bajedo basali banini soki suivi eza te entretien eza te inane kutu te kokufa nango kaka bafrere na biso alobi eza solo eloko nyonso elingaka suivi nango mais quand même basala eloko moko ya kitoko mais suivi ezala bato ebele bazotelengana awa bachomere baza ebele bakoki kosala mwa ekipe moko ya bana moko
bakongole babanda kobongisa. En tout cas, pour un dossier oyo ya passerelle to interpeller kaka bakonzi ya mboka soki bosali eloko moko songoloto pakala, il faut suivi moko ya malamu ezala po komona passerelle oyo ya commune alimete na 7e rue kokoma na état ya salité ya makasi boyi ezali kitoko ata mukiete boya bosala entretien na passerelle oyo ezonga ndenge ezalaka boyi ezali vraiment ti n'importe quoi boyebela po esala eloko te. C'est bon. Olimba. Ngomba na ba. Tokei. Olemba na yo ba retraite na mang. Olemba na yo ba retraite na bangomba ya mangengenge pona ko voyager yeba que dès c'est bon. DKTM entrée express. On a obtention. On a obtention ya visa. On a obtention ya visa yeba que DKTM travel. Azali on a pona ko DKTM entrée express hein. Et vous bougez sous. Ah. Nzamba sunga biso ba condition penza. Entrée express Canada DKTM Travel Agency azali wana pona ko faciliter bino pona ba visa. Pierrot Ebende commentaire. Désormais kosala mosala pe ko vivre na mboka ya Canada et comme na yango très simple grâce à Entrée Express au Canada oyo bandeko ya DKTM Travel Agency bavandisa masolo pe bayebi secret na yango kitoko avec impact na idéologie. Papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville yoka occasion unique pe ya sur yango yo pona bino ba oyo bolinga ko vivre na mboka ya Canada na facilité kaka na $10 ya pamba o petit pe au résultat na yo sur place awa na DKTM Travel Agency au Moni Québec Toronto Ottawa na ba ville mususu na facilité la commise grâce à agence DKTM. Donc na niati Canada aiza grâce na bango bon to ba idigai na kusaba démarche na ngai tinde na komi awa donc na s'inquiète quitter aiza grâce na bonde na komi. Je vous informe que l'entrée Express Canada existe. Ça se fait et il y a les résultats palpables. C'est-à-dire mutu nyonso Thomas nyonso avandi na cité. Posana posa ya Okende Canada via Entrée Express Canada. Ba démarche nyonso tozo banda okaka na $10. Les avantages de Entrée Express Canada, ndenge tolobaka ngo ezali immigration pour na ba travailleurs qualifiés. Les avantages ezali entre autres aux okende na Canada pour na ko vivre pe pour na ko sala. Vous allez travailler selon profil na yo, selon niveau na yo, selon classe otanga. Puis selon expérience na yo. DKTM Travel Agency et Zombie sur Avenue Victoire. On a commune ya Kalamu, non loin ya Arrêt Mabaya, Poza Mobimba. Yebela et que ça la eloko. Ba maman batekaka na wenzi ya selemba ou pe na ngambu ya bumbu bazali kolela makasi po bazali koteka na condition moko ya mabe. Victor Soukam azaki wana po na reportage. Ba mama ya wenze ya selemba ou na ngambu ya bumbu plus précisément na veni kindinga kokamwa bino mobotala
bazali koteka na salite na ndenge moko ya kosangana te, c'est-à-dire potopoto mai pas moyen batu bazali kaka koteka na se ya mabele. Ba client kutu awa bayaka na bango lisusu kokota te pona basomba biloko, c'est-à-dire bakomaka na système que batelemi na ngambu bazosomba biloko kaka na ndenge ya stratégie. Selon information oyo tozaki si place balobi ke tiyo moko ya régie des ondes etoboka liboso ya veni oyo kaka pembeni ya wenze yango wana mai nyonso eutaka kuna nde ekoma kokitela bango awa bakoma koteka na bapotopoto boye. Bazali kosenga kaka na bakonzi ya mboka bafutaka taxe na bango normalement baye bata kotiela bango ba mesa po baye bakoteka ta likolo ya mesa. Nasomba kaka po batala kaka bayebi kaka bamoni mitu te bongo siko koti na bango te. Soki batieleki bango ta ba mesa bakoki pe kovanda mais lokola batie boye eza pe koti na bango te basomba tamungu mungu nyonso batarnife eza te biloko eza te ata bambula tozobeta avinide ekomateka te na biso na kati ya bumbwa konjango bala promete ozoli basumbaka biso te eloko kokandi pe tokosenga kaka na bukumestre ya komini ya Bumbu oya nanu obeta tu awa na wenze na yo otala ndenge bamama bazali koteka na condition moko ya malamu te. Tokosenga kaka na administrateur ya wenze oyo aozwaka ba taxe bamama bapesaka yo bambongo oya nanu otiela bango ata bamesa po baye bakoteka kitoko koteka na mabele boye biloko kolia oyo bato bazali kolia na potopoto ezali kitoko ata mukete. Webele olukaka kokende mikili ya poto yeba ke BDH agency ezali wana pona ko faciliter bino makasi na oyo etali visa. Déjà Kinshasa pe Brazzaville mobimba esi bayoki sango ya établissement Bonté Divine Hortense BDH na mukuse oyo bazali ba facilitateur pe bazali ko assister ba congolais na masolo ya obtention ya visa. Awa un coup une flamme, c'est-à-dire ya matindi café quand vroom na ba destination nyonso na monde oyo lingi kokende boza mobimba kaka na mikolo ya kotanga na misapi ozwi visa na yo. Papa maman ndeko mobali pe ndeko mwasi olingi kokende na Europe, c'est-à-dire Schengen mobimba, na Asie, na Australie, na États-Unis d'Amérique, pe na Afrique, pour na ba étude, tourisme, conférence, formation pe misusu, unique adresse, ya sûr, place ya kitoko papa maman, établissement BDH, okanisi esili, jamais esila bongo, fongola ya Canada, ezaline awa, na établissement BDH, à travers Entrée Express Canada. Établissement BDH a pour nous konga bino. Dans un temps record, na mbongo muke, au fongoli dossier na yo pe ozu visa na yo. Tous appels sous ko offrir bino Entrée Express Canada. On a ba oyo walingi okende ko vivre pe ko kende ko sala na Canada. À seulement $10 au beti yango au na Canada. L'établissement pe ezali lisusu. Bourse d'études pour na ba finaliste. Ba oyo bazwa kozwa diplôme d'état sikoyo ba bazwa ki mwa kala ba bakozwa ba bourse d'études pour na Canada ezali kozela bino ya ebele. Wokokuta bango sur Willery na commune ya Kinshasa juste kaka après clôture ya stade de Martyrs oza mobimba déjà ozu visé na yo na facilité. Ah oui yebela. To continuer journal na biso na communiqué nécrologique oyo. Famille Ochudiema bazali na pasi pe mawa ya koyebisa na baninga pe bayebani na bango liwa ya papa pe koko na bango na kombo ya professeur David Ochudiema Luhaka Lunganga oyo azalaki actuaire, professeur d'université pe maître de conférences, expert na processus, directeur principal honoraire pe administrateur honoraire na SONAS oyo akufaki depuis mokula lundi 11 juin 2018 na Bruxelles na âge ya 78 ans. Pona yango programme ya Bobsek ezali boye. Nzoto ya Mowei ekitaki deja na aéroport international ya Njili mokula lundi 25 juin 2018 na 18h30 pe bakumbaki yango na 19h30 na morgue ya hôpital du cinquantenaire
oyo ezomi bongo na avenue de la Libération ex 24 novembre na commune ya Kasavubu. Mokolo jeudi 28 juin 2018 na ngonga ya 12h, levé du corps ekosalema na morgue ya hôpital du cinquantenaire ya Kinshasa pona kozala exposé na salle polyvalente Kin Miséricorde oyo ezomi bongo na numéro 4630 ya avenue de la Science na croisement des avenues de la Science na Prince de Liège na commune ya Gombe. Mokolo vendredi 29 juin 2018 na 13h, départ pour l'enterrement ekosalema na cimetière ya nécropole entre terre et ciel na Kinshasa na commune ya Ntele. Pe na ngonga ya 16h30, bain de consolation ekosalema na salle polyvalente Kin Miséricorde. Communiqué oyo ekomela mingi ba ressortissant ya Sankuru, plus précisément na Djalo, na Wembo Nyama, Ngandu Shenga, ainsi que ba oyo nyonso bazomi bongo na Kindu, Kibondo, na Kananga, na Kamina, na Kisangani, pe tobosani te ba oyo bazali bongo na Europe, na Amérique, pe partout na monde entier. Communiqué oyo ezali signé pour la famille Ochudiema, Maître Samuel Ochudiema. Mokolo ya le 29 juin oyo kuna na showbuzz ekoinda mabe Ibrator le Batikodro ako immortaliser bongo papa chéri Binadama ekozala ndenge nini Dadi Kabe yazaki wana pona commentaire. Kinshasa, Brazzaville, paix, Angola, en ébullition, papa, maman, yoga. Na occasion, il y a unique événement, il y a l'année 2018, oyo, et Kosalema le 29 juin, na kati ya Mopangé, na salle de spectacle, showbuzz, na commune Yangalema, et Pai Wapi, ba contre-maître, ba livré, Mopangé, na concert historique, dénommé Ibrator Piana, les Guatikodro contre-maître, chante Jibem Piana, papa chéri Binadamo, le Salvatoria de la Patria, et Koinda Mabe, na showbuzz, et Pai Wapi, a quoi immortaliser des sons vivants, papa chéri Jibem Piana, et Kozala Somo. Ibrator Piana, Robeta na showbuzz, le 29. Awa, le 29 juin, date historique, concert dénommé Hommage au souverain Bin Adam, souverain premier, papa chéri Bin Adam, Motopamba, l'homme qui a mis l'odon. Juin, ba vrai tonton, ba vrai Joe, ba tout ba ngara bilamba to sala, ah papa chéri ngara ba yoji, tokuta na awa, c'est 29 juin, Ibrator Pianara, hommage au souverain premier. Leader à Pembe, leader à Moufoudé. Kini Mobimba, Congo Brazzaville, venez nombreux, vous allez jamais décider. D'accord, Kinshasa, 3 d'entrée, VIP en or, $50, VIP normal, na $30, paie entrée normale, na $10, ya Pamba, Oza Mobimba. Yebela. N'importe quoi. Empereur le Limba na groupe na ye ya bayuda di Congo bakobeta bange na concert oyo kozala bongo na Kermesse Béni le visionnaire de mokolo ya le 30 juin papa maman olingaka kobina mutwashi opportunité ezwami yango wana Dadi Kabeya reportage. Ndeko ya Congo Kinshasa yoka l'unique événement pour le mois de juin oyo Kermesse Béni le visionnaire abongisa libino mobangé na concert mokolo le 30 juin avec l'empereur le Limba wa Kuchila et les bayuda du Congo boya kopina musique ya mutwashi na mabina ya Simba Ngolo yokela ngai eloko oyo. Le 30 juin, eza mukolo ya esengo munene ya indépendance. Ezali mukolo oyo babota empereur le Limba okuchile le 30 juin à 22h. Mama na ye akufa le 30 juin à 22h. Mwana na liboso abotami le 30 juin à 22h. Après ba défilé, après ba fête na biso nyonso, tokoya ko fêter awa le 30 juin et na Béni le visionnaire 2. Adresse ezali kaka semoko mokolo le 30 juin awa na Kermesse Béni le visionnaire oyo ezwami na avenue Sayo numéro 1
référence centre d'accueil ya bakimbangiste na 5000 francs ya pamba oye kobina moto wa china empereur lelimba wa kuchila po esala eloko ekoki mpe kozanga te jamais le cas yango mpe ezalaka na buzz rubrique na bino bolingaka makasi bulu yeke plus bakiselaka yango original en mode 4G motuna ya lelo ezomepa ya nani tolanda eloko eza nango te bulu yekende kindoki kati na nkolo. Bonjour bana kini naza molandi munene ya bulu yeki magazine na bino ko bolandaka te nazala mutuna ya kotuna boye génocide ezali jeune oyo atekaka acide to jeune oyo asalelaka acide bon répondre à la question là. Merci beaucoup. Génocide eza jeune oyo batekana basalela acide ezali nde matière oyo basalelaka acide eza matière génocide ezali matière oyo basalela acide. Génocide ezali jeune oyo atekaka acide to jeune oyo asalelaka acide. Ezali jeune oyo asalelaka acide. Jeune oyo asalelaka acide. Génocide ezali jeune oyo atekaka acide to jeune oyo asalelaka acide. Eza jeune oyo asalelaka acide. Eza jeune oyo asalelaka acide. Malo makasi nene. Eza jeune oyo asalelaka acide. Yoko mole. Kumuna nga Mayaila Feli. Est-ce que bulu yeke? Bulu yeke natala ngo for na télévision. Merci beaucoup. Tozo tuna yo lelo tourna yo. Génocide ezali jeune oyo atekaka acide to jeune oyo asalelaka acide. Oh, génocide eza muto ateka acide te. Muto pasalaka acide te. Eza répétez phrase na. Génocide ezali jeune oyo atekaka acide to jeune oyo asalelaka acide. En tout cas Génocide ezali jeune oyo atekaka acide to jeune oyo asalelaka acide. Bon, génocide eza lokola obomi partia ba peuple moko boye. Yango ba benga génocide. Ça dit obomi batu moko boye. Yango ba benga génocide. Génocide ezali jeune oyo atekaka acide to jeune oyo asalelaka acide. Génocide azali jeune oyo asalela acide. Ndoze ingo tozotuna génocide eza jeune oyo atekaka acide to jeune oyo asalelaka acide. Jeune oyo asalelaka acide. Jeune oyo asalelaka acide. Jeune oyo asalelaka acide. Génocide eza jeune oyo atekaka acide to jeune oyo asalelaka acide. Jeune oyo asalelaka acide. Jeune oyo asalelaka acide. Jeune oyo asalelaka acide. Génocide eza jeune oyo atekaka acide to eza jeune oyo asalelaka acide. Génocide so balobi génocide elingi eloba nini? Si aza mutu moko oyo azo infiltré po aya abebisa masolo akati ya bato. Eza te ke o génocide oyo aza soki ndenge nini so nde nayebi ke génocide azali mutu oyo aye po asala intervention ya mabe. Po abebisa lisanga oyo bato bo bazosala mabe. Po azala complice ya mabe. Ozo comprendre, c'est ça le génocide. Ngala aza mutu wana oyo alingi logique ya masolo. Génocide eza jeune oyo atekaka acide to ezali jeune oyo asalelaka acide. Génocide eza ensemble des jeunes plantes. Ensemble des jeunes plantes.
eza ensemble de jeunes plantes. Boulouye que plus ne tombera jamais, ça c'est l'original, parole du maître. Ça parle plus trop. Quand on connaît, on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Parole du jeune maître. Bino moko bomoni ndenge Boulouye ke kotelaki bino na bandaku bosimbi bapanzi boseki na tango bosekaka biso pe ana magazine Kill l'artiste tosalaka lokwa bino kasi bobosanaka te ya kozwaka papier pe stylo pona konote bosimba pe bo comprendre que génocide ezali nango jeune oyo asalaka acide to pe atekaka acide te kasi boyeba ke génocide ezali bongo mort violente pe rapide ya groupe to ya grand nombre ya batu yango nde babengi génocide na banza bo comprendre pe bozwi leçon kasi soki bosepelaki une édition ya lelo boyebake ekumbamaki kitoko pa le génie Jules Tumba yende akumbaki yango na sima ya caméra tozalaki bongo na Fretas Mbamaku le véritable guerrier mwana ya Tchango kuna na masini to pe na montage tozalaki bongo na Héritier Mbula le Mr Drone elongo na Moïse Mai Kisolokele machine madaka daka to pe sa mbote ya kilo epai ya Jean-Marcel Lubilanji oyo azalaka bon pe molandi monene ya magazine Kill l'artiste elongo na chef mairie Mampia mokonzi ya régie des eaux kuna na matete to pe sa pe bon retour na Morino Mbasudi Clarisse oyo pe azalaka molandi monene ya magazine Kill l'artiste to loba lisusu nini babi mona mayele alobaka lokwa maman na ye tout travail mérite bien son salaire n'importe quoi dit Otuna ngulu ngana bino tomona ni su lobby bino mo boyebi nde salaka te